moi so ayaki ou bien mobala ayaki na ndenge na ye c'est normal mais yo babali yo kobala ba famille na yo basali facture ofuti makambo nyonso tout ça dire mais siko ye awa aucune fois okanisa même merci na mobile na yo aucune fois parfois comme osala ke obongisi oyebisi mobile na mbongo oyo yebisa tata na bino basangisa famille na bango remerciement na ngai ndenge boyaki kobala ngai ezalaka te kuna tokomo kanisa kaka donc mentalité wana eza na mutu na biso koya na poto signifie kuvuama donc tango ye na poto famille kuna il faut changer na quartier ke mwana na bango akomi pe na poto. Et c'est ça les grandes fautes que Zako Sal. Et à côté à Mobali, à l'ingé, comme na poto, il fallait qu'il y ait immeuble, avion, train, et famille, et tout ça. Et puis, nous sommes en train d'encourager la paresse dans la famille. La plupart de la famille, na poto, sont des paresseux à niveau acquis. Même Moutuka Kabeli, moi, Moutumuke, Babengio. Même quand moi, les Kabayamuke, yo Moutaliboso, Ozoko Yebawan. Maintenant, au lieu de dire clair, biso siko to bombaka wana ozoko vivre na social mais bango wana tozoyoka mabanga mingi parfois bat bapesa mabanga wana bat ya social ayebi pasi ya mukongo te ndenge papa azako lela wana mais siko kuna na Kinshasa pe azako bombe tout ça que oh voilà ye a na poto azarwa soka za président soka za nini wana alors pasi nyonso wana ya biso moko parce que orgueil na biso ezako sala ndenge wana mais soko tali na soko landi neta bamindele bango so babalane vi na bango d'abord bana na mobile na mwasi mais biso siko ezande sang to ye siko famille na famille bando kanza ke il faut siko ba voiture bando ya il faut siko ndako échanger to commanda ko bo il faut ba avion et tele makaba ba monde ke sera za na poto ba l'équipe baza kuna et comme mais sérieux zo salarié nini no zo kipenga ite sala tuna mata bazo bosan ke ye akenda ko bala abala ki même ke kuna azamwa se akwa apporter bino na ndenge nanu wana mais ce n'est pas obligatoire na kanisi il faut to mekanan ko changer moi mentalité mais c'est très difficile to comme ko mona kaka awa ba mama ba koko ba mama ya ba koko ba komo bengisa bango na poto awa esa malili ba condition ba nini wana mais et ça ba fait moko donc soki mutu moko kaka bandi biso nyos tolandi ce que moko abandi tolandi dans l'aveuglement comme ça donc ça passe mais il faut tout travailler quand même tout raisonner tout ça banini wana mama nani ana zako lobako tanga zako mona pasi ya mama na ye tout ça ni moi je reconnais na biso ba Congo ngana mona ba tebe na kalezalaki soki bana mibali bobotami moko na côté ya batata mwasi bakozwa mwana moko babalisa yo tamba pona kozongisa makila na famille ya nini wana mais problème wana yako sile pona ni pona makambo kaka mama ani azoloba wana ke ngai tango na botami nazomona papa na ngai ndenga zo faire souffrir mama na ngai tango bakoloba wana bala mwana tata mwasi na ndimi tango siko mwana tata mwasi aye makambo nyonso papa za kosala na mama na ngai pe na bado zongisa ye alors pasi wana tango yaki kokoma wana batu baye komona ngana kondima susu te mwana na ngai akebala nani batu wako zongisa makila wana likambo wana yaki kosila donc ina sens ndenge neti mama bimseli wana eza kosala ye pasi c'est vrai que na muke azokozwa elle peut encore aider maman na ye mais ce n'est pas le but que nakobala pona makambo mama souffrir wana tout ça parce que mobali wana il n'est pas la source ya ko faire souffrir maman na yo source maman souffrir eza papa et c'est tout et puis ba papa na biso surtout ba Congo je connais que ba mususu azana mbongo ngo to yebito soki ya kisi puisque ezaki na ezana bat mususu azana mbongo boye famille na ye akosalisa te mais bato alibanda zo salisa na ye alors c'est comme moi wana oyeba mais pourquoi eza ko lekandengo na okoye okoye bate mais siko soko tiango na mutu ke ngai boye na boye alors ti ozo ya oyaki na libala wana eza donc neti danger moko boye parce que soki kaka mobile na yo asali moi erreur okokanisa kaka omoni yepe alinga banda ndenge papa na nga bado sala alors ça ne marche pas puisque na seya na likosi kuna oza déjà na problème moko boye ozoko viser wana alors ça passe bon nazongisa maloba ba ndeko pe ba développer to continuer Eboto papa na biso Franck Espoir sans plus tarder to pesi papa na biso Odon Pambu ezalaki na maloba Eboto papa Odon à vous la parole. Merci maman Iguette.
moi papa nanga muyaka oyo na machine tambo ya nga moi muke mama igeti libala ezali auto solate to confondre makambo te to komi na poto likola ofunga mamisu tubandi ko bunga rumba libala ezali amour d'abord libala ezali compréhension libala ezali dialogue libala ezali sagesse on comprendre na tout ça yango eza ko sala libala bambongo ezali ba complément ya biloko ya ko kompetaka libala. Moi je pense que na pesi bravo na mama kwala po soki toza kolobela mwasi eza na mwasi nde mutu akobimisa secret ya bango basi yo soki mwasi alobi tokokota yango duti te parce que mwasi isi apandi mpoke. Alors problème nini onga na kozwa kaka mwa quelques minutes ya koloba bona oyebi to kontaka makambo to kanisa te parce que na mabala batu bayana ndenge na bango pe aya na bit na ye biso ay kwa bongisa famille na ye ako exige mbali na ye 50-50 mobala mususu abali andimi mobali kaka pona alongwa na souffrance yonto mona batu ebele ba okende na bakindi kuno mona parisien kei a fiancé 100 personnes pona nini mutu to ana espoir kake ana longwa kata na mboka oyo oso comprendre to atako to soki nini na longwa na na mboka oyo na ke na ngai aletanga koya awa akomi ko obligé na fungwa mimi swa ndenge ya boy non bilo kwa neza bilo moko na ebiti yango zo bisa mabale belé respect d'abord pa mobali no soumission mama iget moi ça na soumission bible ko sa ki azwaka tout ngam na ebisi moi ko kuta na kabwangesa o mutu na isi peta nango mutu ebeba cerveau epola isala kate mobali aza même na souci à moi cité bazali ba sentir rouge mais mobali na conscience ataza ko tambola bien te mais ceux qui mo so na soumission obéissance yeba yango okozwa nyonso o pa mobali no ozolinga akopeswa ngo sans que yo senga. Moi je pense qu'important c'est libala ya yango wana ole ko obligé mobali ke na lingi 50-50 na lingi 50-50 oh 50-50 anini ezala wapi moi so biloko boye bandi boye tie ko koma ba omona na ndako basala so babenga ngo tarif ça veut dire que so lingi ndede sifa ba na sukula kaputula 30 soko lingi na sukula nini 50 soko lingi na chama kolo na mai 20 ali okomko senga non tozali wana te toyokana tolingana amour wana ekomiko chapeauter tout soki amour ezali mama na kobela yote ndo senga mbali mobala ko zona poche ne moko tanto ya laki 80 au kabinisa mama zwa 200 € kende ko pesa yo yaki 80 ba pesio o eleki mais jamais oyo moko koya okende koloba kuna na lingi 50 na lingi 50 mais soki biso to aller to presque ba chrétien de to aller na omona biso to ba chrétien apa papa tambo ne mtali af bokoko af chrétien akoma kokende mwanda mkoto na likolo ndambe tie kote biso ba chrétien to obenda même nzoto mutu ese kote na bokoko mais ba oyo sotikala to tanga la bible to ndima na bible mais opesa ngata verset biblique moko na bolobi yango te bolinga ba verset biblique my get opesa verset biblique te. Donc mbongo ce que soit place ni na kata na libala bo pesa ngana verset biblique elobi ke non mbongo wana ndi yango ko sala bonheur ya mwasi mais toujours parler na makambo susu o moto ko ngoyeba susu to okende wapi juste 50-50 ezala raté. Alors love na ba kabolo 50-50 loko bi 50-50 ba kabolo love na 50 on sepela non to tika makambo wana teme ezali kitoko mais plutôt bi mana quelque chose des siva lo ba iloko moko trop important ngana lingi yango na tuna ki bino question bondimi yango te bo répondre na question na ngate ngai ba mite ngai na banduni na kwangu kuna minde ya lagate ndima pe leki no mwasa vanda na mama la bino aya ko vanda na biso na kwangu to bengisi na poto aya na tindi biye leki na yo atanga kapena na IEC alonga aya na kwangu bokoboya yango metant to ekaka na poto makamone bandi leki na ngai faya c'est dit poto ya synonyme ya réussite ndebi mo mona yango na mo mona ti batu ba faser poto bazala na bomo ntike doki pezo pesa mate na bomona yango te azo souffrir to tika biloko wana ko to so libala te ke libala poto eza ja libala kini eza ja libala ya kisenso eza ja non libala nyonso nzamba sana mokili ezali libala il faut to respecter yango yana ba norme libala elingi esalama il faut to respecter ba norme wana to respecter ba norme wana ti to ali libanda ya volonté ya nzambe. C'est pas que mbongo nemte esala biso ça veut dire que la plupart na biso to aller à to bala poto ida ba famille na moni yango lelo parce que to lobela mingi mbongo pona ko aider ba famille mama iget obite bato ebele na king
na $30 oyo ba vivre rapeti na suka. Oui, combien de fonctionnaires ba centenaire ba foutre avant combien? Allez bill sur retourner na poto synonyme à kozwa batindeli maman oyo abotio 100 obi 100 on eza moké. Balongo pourcentage à bien €80, 80 ya moké pour na maman. Mais tandis que batinso bazo vivre na $10. Asa na commerce ya $10 allez sarabana na ye na kini. Ta bosaka na mbongo te hein. Bosaka na mbongo te moni mibale bele ba ki bien mais basi bomo bebisa mibale. Moi msu na kaka na émission nenga yoki boy azwi garde na ye libela. Kabila côté la biso kuna ezalaki kumoko ba montaki on ça fait des années. Mais toi qui est réalisé na 1997. Mais ngai soki na mobile na émission o na kozwa position na ngai ya ndako ka ndenge na yoki émission na ndio position. So za na mwasi ya mabe. Parce que tant bo bimisa boye ba sekel mingi ya émission boye coïncide kana basi nsu bana makambo na bandako ba papa ba yebi bango. Alors ba komi ko tela bango sikoyo na keba. Ezali radio to lo bango bien. Alors tout tinda ba mama te boko mo wana neti bolimbi sanga pona ngo ba mama so wana ligne te mais tout tinda ba mama ba yo ka te ba komo ka basi ya ndumba. Ça veut dire que azo sala ko sukula bamba papa, azo satisfaire papa, kwa yebi ke na retour à 50 na ye. Non ezala te o bo sengana ezala wapi. Et bon siko muntu akufela tata na mama 15 ya zo ndeni. Akufela tata na mama mais ndenga zana pe azali na nini. Bien tantôt ngai na abo na mama Nicole. Il y a l'ingara 50 par exemple. Ngape na l'ingara 50. Siko papa na ngana mama na nga bakufi lelo. Siko soki ngana mobali na zabo na lo ba bon. Comme to tindi 100 pa na yo na mbongo na yo esala musala ngape na sala musala. Chaque mois so tindi pa na yo po biso ne sto presque na poto. Kaka papa na mama akotika na kini. Boton bakufi ba omi bali mutatika li suste ngape na banda ko toucher 50 na nga na niveau poto. Moi ça on dit mango. Kilo kwa 15 équipe pa parano ba envie. Ngai pe papa na baza ya kokufa na ko toucher chaque le premier ou les 31 ou les 30 à mois pesa ngai 100 € na nga 15 na nga ngwana ko tinde pa na bino nga na kotango na carburant na nga o lingango parce que bolingi 50-50 pa ba mena 50-50 ezala raté bozo linga ko yoka te soki problème ezui na famille mobali apesi 200 na famille na bino so problème ya 80 apesi yo mo si ko calculer te 120 likolo o ezanga ki do yindi ba mingi na ne o biso balie muke. Mais quel raisonnement? Quel raisonnement? Femme sage obi bezolo ba je ne pense pas que ça yango. Et bon so soki likama moko pa na bino yaki ya mine. Pa na nga likama yaki na ngoti na nemo bima na pesa ki 50 €. Ngana sengyo pesa nga 950 likolo ngana li yango na 50 € Bon mona ki makamata ikomi ko balancer bo comprendre que tozolo ba makambo o eza na sens même pas. Tout ce qu'on a makambo susu eza na ngona sensité to ko mema ngona ni mama ni a se contredire azela ayoka fichier ya émission kaka ye a koteli kaka ye a contredire yango aye a contredire aye alobi makambo susu aye alobi makambo susu aye a contredire. Moi je pense que tanga ko vanda calme ayoka ye moko ba fichier ako comprendre que nanda lobi comme na loba kia asuma bandeli yango na ndenge susu boy na boy non to komi bo mati mama iget pona ba famille na biso libala to yaki na poto na bina bateba kabarate mais libala to yaki na poto non c'est pour 2 personnes tant nzamba pamboli bino na bana bokom kutana no avenir ya bana avant ko na ba parents na yo yebaka papa na zaka na mama na aki na mwasi na yo po ko sala famille na mbali na yo soki dialogue ezali bien comportement ya mwasi ezali bien face ya mobali na ye nyoso mwasi ko senga na respect akozwa yango. Il faut pas que bolongo ya makamna ni boloba ke na fungwa miss na poto to alo kwa mama kinite te. Bio si bino ba passe poto koleki basa kin nani. Afa boya na poto ba basa kin. Aleta on comme na poto comme ça poto. Al mama ani awa anglais tombo ki mama ani on est des Congolais. What's going on? Awa mutako yoka zaki. Tozo koloba na lingala tozali na ba Congolais ba bantu même kiti on tozu ya mindele awa. Ata tolobi anglais ndingi nini tokotikala ka jamais kozwa kilti ya mindele. Soki kuto keina kilti ya mindele to adopter yango ngaku na se sauver nanga parce que mindele tala na tato bakangami lupango papa na ko na next building bakangami ba immeuble mais jamais okomona kenda ko tala ete il ko ba ke vie à 2 personnes et à 2 personnes mais comme tu as ba famille vous allez ko bunda na pe to ida ba famille o bazali moi muke libanda mais 50-50 bolongwa mitu na bino e boto mama iget toko musika na peso malo.
eboto bandeko balandi to bandi penza kopusa na malembe na suka ya émission na biso to pesi maloba na papa na biso puis de 20 nini kolobela biso comme loba na ya suka nde toleki na papa na biso Isaac Mbele. Papa puis de 20, à vous la parole. Oui, merci maman Iguette. Omoni na uta kolobake na nyonso oyo ezali po na Afrique pas ezali yango zomona ke mama Ani na kotala mama na ye na ndenga sufraki epa papa ne azaki na basi ebele na bana ya mike pasi wana nde salaki mama Ani yango wana lobai ke non il faut asala tout siko ya salakisa exemple mususu ye a vivre loko wana déjà alors ye fa sala makasi abala kobala na ye lingo lakisa te ke soko abali abanda kotala ka mobali po asunga mama na ye mais kobala na ye ezali ke na nzela ya kobala akoyeba ndenge nini ya kosala gérance na kati ya libala na ye po pe mama na ye alongola mama na ye na pasi oyo mama na ye a vivre. Voilà esika ngai na comprendre mama wana elingo loba te ke non abalaki kaka po sikoyo na nzela ya mobali abimisaka mbongo po aider mama na ye. Non, ezali donc généralement kobala na nzela ya kobala okosala mobali akosala soit soki ye asali ye mama azwina no musala te mobali akoki kosunga na mwa ndambu ya muke parce que mobali azalaka na muri ya mwasi ya mama oyo ye aboti ye azalaka pe na muri ya baparent ya mwasi na ye. Voilà, donc soki ba moyen zali boyokani mobali atali souci oyo ya mwasi na ye ke na famille ya mwasi na ye ba na pasi akosunga. Voilà esika mama Ani akotaki. Alors nakotala oyo papa Frank awiti koloba. Papa Frank ouita koloba ke pasi na Afrique ouita koloba makambo ya Afrique pasi wana ngana ouita kotala onga bike papa Frank yeba ke pasi na Afrique ekosila soke silité makambo ebanda ko continuer mais nazana elika ke pasi en Afrique un jour ekosila ba famille na biso o bana ba difficulté ba ko lelaka pa na biso l'air nyonso parce que ba lelaka po bazangi elingo laksake ba sala ngona nko tozoye ba pasi eza na Afrique surtout na Congo biso moto yebi tozo lobela pasi eza na Afrique. Alors bango tango basenga kawana basenga ngo pona ka esengwa kusenga te loba yo moko milaki si vraiment kozaka na mbongo wana nde bakotungisa yo wana nde bakolela yo mais soki bazo yeba ke non oyebi il faut ko yeba ke biso atozoka na pasi tokindaka musato nyo kwa maka bayeba kango po ata yo loba kango te mais ba famille musu ba loba ngo na Afrique basango epanzana ke non bato na pa poto ba mona pasi donc bayebi pasi wana. Alors elingo laksate ke non biso bato wana poto wato mi laksaka kuna ke to wana ba moyen yango bango batungisaka biso non pasi na bango nde yango ezo sala ndengo wana. Tant yo lobi ke ono ba mindele ba sala bongo te quel mindele ya ba occidentaux ou bien ya mindele ya Afrique ya Europe de l'Est parce que qui dit les occidentaux qui dit les États-Unis et l'Europe de l'Ouest bango nde batu basali bango nde batu baza bien qui parana bango te nini chacun pour soi Dieu pour tous bango nde bazande ngwana c'est-à-dire basuki parana ba famille na bango te po ba famille na bango pe bana ba moyen na bango ba vivre ndenga na bango bien mais biso na Afrique to souffraka ba turc ba sala kango ba yeda ba famille na bango to mona kango awa parce que ba yuki ba famille na bango pe bana ba difficulté à vivre ezaka biso na Afrique te nem to yedaka donc pas sur to tiki na Afrique ezaka na Afrique seulement non mais na Asie ezali yango to somona ba ninga pe ba yedaka. Alors soki ba moyen zali pourquoi pas aider atana moi ndamba muke oyo kozala nango ezate ke soko bimisi moi quelque chose pour aider kota ya mwasi to mwasi azana ba moyen a aider moi muke na bolingo azana ngo pa mobali et pas famille mobali na ye nde ezama bete donc to koki ko sala ka yango mais ezala obligation moko boyete ezala te que 50-50 likamba 50-50 ngama naza contre yango 50-50 on ngana zali ezali que soki côté à moi si to salisi total la pe kota mobali ou soit soki kota mobali to salisi total la pe kota moi si voilà 50-50 ya obligation te ya te non lokola kuna papa yo pesa ki 200 ngape mbalo faut pesa 200 50-50 ya sens wana te mais ya ko salisa de part et d'autre voilà si kanga nazali. Alors papa nani Frank et sengeli koyeba ke passion en Afrique un jour ekosila
ekobanda ko continuer aka te banyokolaka biso batungisaka biso ekosila po biso tozali awa lere nyonso tozoloba na baradio opposition ya diaspora un jour ekosilisa makambo oyo Afrique ekobonga bandeko na biso bakando sala susu kotungisaka biso boye te ndenge bakotungisaka biso. Voilà mama Iget nazongisela maloba. Merci beaucoup papa na biso puis Devin Tetambo na intervention kitoko saleli biso na poko mwa lelo toleki kopesa papa Isaac Mbele le bana ya suka na thème na biso poko mwa lelo et boto papa vous la parole. Oh merci mingi mama ngana ko monopoliser parole te pour les rester les kaki déjà eloko ngana koloba awa eloko eleki dialogue na kati ya ndako ezalite soki dialogue ezali biloko nyonso tu ekoleka na chaîne na tima lobananga ya suka nazo kolobela makambo ya 50 wana ezalite ekozalaka pete loi ya constitution wana bakosalaka pe yango te ekozala pete les illusions imaginaires tozoko misala na mutu ya ba 50 to kena na ba leta ite comme to comme déjà na suka po comme ngabo naza mukolo tata akufi cela ne veut pas dire que yango te tata akufa mama akufa tata mwasi akufa makambo ya oto ba 50-50 ezate wana na koleka na logique ya leki na ngai odon pamba otuko ba soki kote na ngana saka ba dépense mingi za kote na bino il faut yeba pe que moko na kosenga pe différence wana ozong selanga pe na chape na poche na ngai po na dundango bon ezali wana teme liloba na ngai asuke ezali biso nyonso bandeko makambo tozolo bawa epesa biso mwa mayele tozala na changement mwa mingi na maloba oyo tozolo ba awa ezala net ma société mais kolisa biso ba bongo na biso ba bazaka na mabunga tika bazala na nzela poto yeba ndenge tokoboko na maboko na mabota na biso esengeli tosanga na esika moko toyeba nanu pasi na biso ya awa sima totala pe ya ebo batika to ebite ke tokoki kozanga ko aider te mais il faut to aider mais na norme oyo ekoki soki biso to koka déjà awa nde to lebi pe moyen ya ko aider baninga bazali kuna mais ezala obligation de part et d'autre te mais ezala likambo ya boyokani bolingo kati ya ndaku na dialogue makambo nyonso ekokende na chaîne tokokoma na ba 50 te na ba 20 te nyonso ekosalema na norme ya bolingo yango pe ndenga na biso batrobelaka pe makambo mingi ya sexe soki dialogue wana ezali malamu mbongo ekokende na Congo libala pe na kati ya ndako sexe na ngana mwasi pe ekosala pe mwa eloko moko ya mwa bien ya kei ekopesa pe lisusu na kati ya bolingo wana omoni te papa totinda pe mwa surplice na kati ya boyokani wana. Voilà maloba na ngai ya suka na conseil na ngai yango wana batata oyo ba dictateur ba mama oyo ba dictatrice wana botika na ko changer ba chaîne te boyokaka boye dictature na bino esila 50 na bino esila. Voilà maloba na ngai ya suka. Merci tokutani lobby kitoko mingi papa na biso Isaac Mbele toleki kopesa liloba ya suka na mama Clarissa Kwala et boto mama vous la parole. Merci maman Igel. Ngana kolanda makambo nazali na kati ya vibration moko na papa Isaac exactement kaka ndenge pe na linga koloba nabi ezali kaka bolingo oyo ngai moko na se sentir nani bien na kati na nga moko na ko se sentir bien te na ninka bata musika kuna na tinda kabongo na sala kabo ezali hypocrisie na ko vana na kati hypocrisie na ko vana na kati ya bolingo donc ndenge papa don uti koloba que mama Kwala ndenge koloba akolobela basi bayo kana bango candidat que na ko porta basi non ezali réalité mibali ngana pona ngai mibali bako souffrir mingi et puis mibali to bako kupa mingi to basi pona nini parce que basi mutu bako manipuler mibali tango basi baba na kotia bolingo baba na kosolola bien papa Isaac auti koloba au moins na pe mibali bako kupa mingi te parce que eloko wana total nani yango bien total na kati ya basi ba okufa mais mibali mtu akufa kami kwa nini mibali ba kufa kami parce que basi ba manipuler ke bango wana ndenga mtu na lobi amoni pona nini parce que politique oyo ezali na Europe awa oyo politique ba sala pona mwasi aza la femme seule aza na mbongo ezali kaka mibali na biso mtu ako souffrir te na mibali pe oyo ya mindele pe parce que politique wana yiko boma mibali ezali eloko yo peut-être moi c'est outi Afrika ye akokoka ko sosola ngote mais mega ko sosola tant on mega ko sosola ngo au moins effectivement ezali politique ba sali contre mibali et mibali mingi bako craquer nango et moi c'est à utiliser ngo politique wana o yaza na mbongo mobali akota la bana te soki ba divorcer biloko wana nyo ezali ba pression bako sala contre mibali et mibali mingi bako coupa avant ezali ya solo
donc biso moko to banda kotala nani ndenge nini biso tovandaka na mibali parce que na ngai na mwana mobali na mwana mwasi ntango nakotola na mwana mobali on dirait azali na plus na compréhension to mwana mwasi a trop na tendance kolinga mbongo trop angona ekotinda bango basala kindumba angona ekotinda bango basala boye ezali mpenza réalité tokobiki na kati ya poto awa tobanda nani tomeka nani kobanda kososola combien de fois tolobaka makambo mbongo kaka mbongo me bolingo ezalaka lisusu te bato ya poto mitema na bango ekoma on dirait libanga boye basekaka lisusu te kaka mbongo tobanda kosolola ndenge papa Isaac alobi tobanda kosolola masolo mbongo ezala kote et tobanda komona ndenge nini mibali na biso bakokoma ça c'est vrai nga nazala kote ya mibali nazomisi maloba mama na émission na yo ya kitoko napesi félicitation nazomisi maloba. Merci beaucoup maman na biso Clarisse Kwala toleki kopesa liloba na papa na biso Odon Pambu nde toleki na mama Mize pe mama Annie papa na biso Odon Pambu à vous la parole. Merci maman Yvette na remercie bande connaître sur la émission nga na lobaka na mokuse libala ezali bolingo soki bolingo ezali côté mobile ozolinga mwasi na yo akobombelo secret mote bokokabula makambo nyonso na bosembo pe na kimia côté ya mwasi soki soumission ezali mobile akopesa o nyonso oyo olingaka comportement ya malamu ya mwasi efutaka ye mais soki bokomi na niveau ke ya mibali ya poto botelemeli mamba poto o tokoki kosala boyebaki ozobebisa mobali no sans le savoir et mpona kosukisa mama Yvette eloko moyo ozala important ezali boye peu importe libala ekosalama na Bukavu ekosalama na Goma ekosalama na Kinshasa ekosalama na nini biso to babantu il faut ko respecter norme ya libala makambo mosusu ezalaka ya libala te po femme esala bimi na poto po social azofuta na poto ubie po mwasi akomosala na poto okomi kotelema lokola soki ozwa na place ya mobali yana ba risque pe libala basomba yango love basomba yango na mbongo te na bande lisusu love basomba yango na mbongo te esengeli ba acte epesa yo crédibilité wana ya ko mériter quelque chose nzamba pambola bino bye bye. Eboto papa na biso Odon Pambu le bano ya suka vraiment ezalaki très kitoko toke kopesa maloba na mama na biso Mize nini yo kolobela biso comme dernière parole na yo na thème na biso poko mwalelo eboto maman vous la parole. Oui maman Huguette maman Annie bandeko nyonso balandi émission oyo eza émission ezopesa peut-être image ya bamabala mingi ndenge nini efanda na bamboka biso tozali mais nga nabimi kaka na eloko moko très important awa mabala mingi eza kobeba na poto likambo kaka ya mbongo gérance ya mbongo gestion ya bambongo na bolingo donc place ya libala mpenza comme tel etikala kaka on dirait contrat moko boye mibali mosusu komona mpe bazoluka basi kaka po bazoloba loboko eza moko na kokosungala kisasa te soki mwasi aye abandi kobota abandi kozwa balocation nde esalisa ngai o wana mpe eza mpe réalité mosusu ekoki peut-être koloba na émission mosusu mais c'est vrai que makambo mingi eza kobeba na bamabala awa yali kaka par rapport ya bambongo bato basungaka bato na Afrique. Alors solution ezali nde Afrique ebonga bato bamekana kocréer baemploi bazwa bainitiative nano mpona vie na bango bambongo ezoleka mingi na kisasa me bato azoyeba nini basala na mbongo te bamakambo mpe eza mingi bato mosusu mpe baza bazosala bacommerce na bango baaffaire na bango ezali mais la plupart des cas okomona moto afanda awa 30 ans wana 30 ans atindaka kaka mbongo okomona kaka mabala ekufa mpona nini famille ya mwasi famille ya mobali mais bato na Congo baza kozwa kaka mayele te oui papa tambo uti kolobake bato mosusu bayebi mais la plupart la majorité bayebi na bango te ke bino bosufraka bayebi te papa basengi le premier basengi le 30 du mois bayebi te etali bango te makambo wana ezalaka bongo mingi bazomela bato baaffaire na bango atini bongo basala mwa baaffaire bango bamelie mbongo eza nini papa na nga tambo eza pasi la majorité ya bato balingi na bango comprendre te ke bino awa bomonaka pasi na bahumiliation na pasi physique nyonso bayebi na bango yango te bakomprenaka te balingi mpe kocomprendre te donc ntango ayemoni ke moto ake poto ye mpona ye komi kaka ye afandi
aliaka okuna nde apesaka mais to meka kozwa conscience bandeko na biso na Congo bazwa conscience biso tozwa conscience ke libala ezaka mbongo te libala eza makambo ebele na kati libala eza bolingo entre mwasi na mobali et que bato ya Congo wana yo tuna bango siko me yo na libala no ndenge ofandi wana so balobi ke yo tindaka opesaka motu mbongo chaque fois est-ce que ekobebisa libala na yo te okosepela nango ndenge wana oyoka réponse bakozongisela bino nazongisi maloba eboto mama na biso mize toleki na mama na biso ani olandi bandeko na biso nyonso nini yo koloba comme conseil na thème na biso apoka mwalelo eboto mama ani à vous la parole. Merci mingi mama Egese, merci mingi pona opesa nga suma loba. En tout cas, nakosenga merci mingi pona epa ya papa Tambo pour vraiment asia à répondre maman akwara pona ngai. Donc réponse na ngai on nakoko pesa pa mama akwara. Papa Tambo asia pesu yango. Et puis bolibi sina tuna linko yeba soki mama akwara soka za kobala. Po soka za kobala akoyeba pasi o ezala ke mama ozo sala papa ozo sala bongo na tango ngo tinda papa alobi no kaka kote na ye. Demanda soki penda aza kobala azana experience yango pe akozala pour ba mama. Mendenga kotele ya ba papa na ndimite kaza ya kobala. Donc papa Tambo encore une fois merci mingi oza yo kaka mto comprendre ngana batata nyonso bazali awa. Batata nyonso bavandi awa ki dictature tondi kati na bango yo kaka na moni en tout cas ezate. Mais ki dictature na poto toko pesa bino yango te. Donc black te bobosa na bokozo yango te. Donc ndenge verset biblique obosengaki na kopesa bino acte 11 chapitre 11 verset 29 tina 30. Wese nini otozolobela awa lelo oyo même na Bible ezali hein acte 11 29 30 wese nini ezali kuna tangu crise ekotaka mu crise mondiale ekotaka na Bible obike ba diaspora o basaki na bamboka mususu basaka kotinda pe bambongo na ba famille na bango selon ses moyens. Donc pasi man crise betaki bango bandeko bazalaki basika mususu bazalaki ba diaspora bazalaki mona bambongo bazali pe kotina bambongo na bandeko na bango hein na ezuli oyo bazako zo ezako tina bango batindeka bambongo e pe bandeko na bango. Donc soki neti mutu abali teka opona nini azoka nokozwa mobali azo mbongo asisa mobali kobala soki mutu abali ozana 1 et puis obali okomi na 2. Donc moi lusungi oyo okozwa pa mobali eko permettre osungata famille na yo yango na lobaki mama na ngai na ndenge na pasi na mona ki azalaki nango il faut nga nazala il faut na bala pour bandeko na ngai nyoso basi babala kite yango na baki ngai il faut na bala po ko bala en tout cas mutu no soka bali vraiment aza quand même na ba moi oyo kosunga ye na mobana oyo akopesa ye po akoka kosunga famille na ye. Donc yango na lobelaki mibali mingi pe basi mingi pe bazawana batanga mibali na bango baboyi basala nga na vandi awa na bandi ko sala kala mingi tetango na vandaki papa aboyaki na sala donc na vandaki après 12 ans de na bandi ko sala oyo ndazoke na 20e année na nga depuis na komi na poto mibali alingaki te na fanda nake na musala alobaki eza musala na ye ako yenda ko sala po alesa mwasi na ye donc alingaki muke na sala te. Mama na nga pe mema asaki maîtresse mais papa na biso atikala ko tikela eta asala akena na musala alobaki ngai na za awa pona yo. Donc basi mingi zake bo sale ozana posa ko sale zate ke obligatoire ke ba o kende ba classe o tanga o kende musala wana mama na ozana erreur na ndimi yote. Donc 50 ondenge na lobaki liboso na okanga makaka na wana donc mutu moko akoshanda ko donc mutu moko akonvaincre nga lelo azati 50 tozobela na awa na poto te metozoba na Afrique na ndenga kotinda soki tokotinda kuna il faut toyokana mais oya awa 50 makama 50 ezala te soki boso tiaka mwasi azoya na mayele papa yeba te wana ezali bala te nazoko zongela ngo pe na kotika ko changer te na kanga mekaka na wana na ko répondre susu papa odon ndenge auti ko lobake basi ko bengisa mibali ba ko bengisa mwasi o tango akoya boy o pipe basi mingi ba bengisi mibali bengisi mibali na bango baye awa et puis basi mibali mingi pe balati ba soutien lokola basi mwasi akena musala yo papa tika na ndako kosala kibebi sala kotala bana pona nini même na Afrique basi mzo azosala mieke mama ke koteka matembele yo papa vana ndako kosala kotala bana awa pe na poto bato 99 sa basi mzo azosala koleka mibali
sikona tanga na ke mosala yo lati ba société otala o kombola bana bakushi olongola osukola bakushi bana otombo okombola bani ya bana siko ngai na ke kosala ta una koya na ndaku olakisanga ki dictature pona ni yonde chef ndaku no na kokota yango na kozo yango te wana eza ki dictature na bino bozongisa na Afrique na poto te pona poto miso na bisoko mundela fungole yango pe na pesi mundele raison ozomona donc bomi kosa te ka mwasi abe mobali abengisi mwasi basi pe bazobengisa mibali a partir Afrique aye awa ndenge bino mibali bozo vimbaka mito bozo bake bozo bengisa ka basi donc bacho wana ko bolongola ngo toza kutukuna te tokoyoka ngo pete tokolanda ngo pete donc 50 na poto ezala te visibilité emonana papa azana kingandi mama yena kingandi makame kifolekete ezala te donc nyonso fezana na mesa papa simbi biki mama simbi biki ezateke kinsweka mama azate ale yokuna na weseni ni bongo osoki ozotinda ngona makango wana koyeba mingi pe to monike mbongo ozoka satini pa mama zoka la tindi na makango na ye wana basokosa base wa mona klete ngai mutu mo akosa ngazate yango ngai na kotina mbongo famille en bas ngai moko na kena weseni ni na kena tiki yango na ina ba papier moko moni kome na tindi na bengi pe telefone na so pesa code papa ye moko azoyoka do makamba bintswekela wana ezaka na mabala oyo ya kifansala wana mena di bala penda bo sembo ande kona ngai basi bo fungola miso oyo eza poto donc to sa makamba na ndenge okena mboka musika bazo diete na lokolo moko yo pe diete na lokolo moko donc makamba ki dictature wana bozongisa na Afrika na poto te poto eza ifungoli biso pe raisonnement na biso bata poto ekokoka na sute na bato na Afrique yango bakomi ko benga biso komba mindele photo sepela na kamango ozomona donc na ko changer te bandeliti na suka 50 na poto totika mais na Afrique na tango tozotindika kuna bakama 50 fezala yo kokotinda minko le kate pona ni yonde chef andako ekosimba te wana penza ko 000 ekosimba te ndenge papa no pa lobio bapara na nga bakufi kaka yo batikale mais c'est simple pour nous bapara no baza souté basi bakufi alors bosana oyo atikali soki bapara ya mama batikali bangonde siko bando so eloko yo siko ke no la sa bapara na cimetière po bana kotinda bango mbo baza le souté c'est simple bozo ko se compliqué binomoko bozo ba ke mama ni azo ko se contredire na moni place ngana azo ko se contredire papa moko kaka mutu wa comprendre ngai papa ntambo merci vraiment lelo ko la na chambre batata nyonso ba dictateur nyonso ba la na salon ba mama boka ka ba chambre na bino po ba koki eloko moko te ki dictateur na ngo bazonga na fixe na Africa oyo ezali mputu emoni sibiso donc papa tambo encore une fois papa you are the best ozali papa peno za mutu esalaka yango moni ba papa mingi basi baleki ba papa mingi na ba raisonnement basi quand même si bo finga biso mituna biso salaka bien koleka bino batata polikamba simple bazo pesa bino bozo comprendre ngo kaka te 50 makama très simple bazo ko expliquer bino bazo comprendre ngo kaka te bo azo ko se contredire bazo ko soma nazo de batendene na expliquer na ndenge na lo bango suko na langue nini c'est simple on a poto makamba kisekele ezala te mama papa makamnyo sofeza na mesa makambo yo konti wana ezali bala te na soko zongela ngo pena kotika ko changer te donc yango kaka na koloba na Afrika 50 il faut monana otindi kingande papa na ngai ube mama na ngai 50 ekokende next moi ekolanda kuna ekomio kingandi kuna papa mobali kuna kaza maladi priorité na papa mobali papa ya mwasi ozobela te papa mobali mutakozwa kingandi prochainement pe papa ki mama ya mwasi abeli boko na ndazeke po papa ki mwasi azwaki 500 ya mbalo pe lokola papa ya mwasi abeli akozwa 500 no bongo so etete kututango papa mwasi abeli mbongo koleka olele 500 botindi 1000 problème ça what et problème ko ezate okope ko lobate no bolim sanga papa na nga bela ki tozwaki 500 yonde ne sokene 1000 wana ezali bien te bolonga la makama ki ene longwa ki bakamudio sama belongwa ndo boko mona mabale kutambola kitoko kimia makamunio sezokene kaka kitoko donc yango nazalaki nango pona ko yebisa bino et puis nazongele sous chapitre ngana pesa ki kaka oyo na bozo senga papa odo alobio mutu azana Équateur bandeko na bazana Équateur na koluka bandeko na bazana village ba sous na Équateur est-ce que Équateur kuna vie eza kuna batu bananda place vie ezali
Exactement ko bande ko na yo komi o bale na Équateur o lobi bande ko no nyos ba ko la bala no ba Équateur mais nazo comprendre binote batu bazola na place mai ezoleka yo ko luko zonga na place o ba melaka mai na nkelo non na ko luka na place zake ba melaka mai na pompi et puis vie ezali batu bazomona clair famille na ba ko la no Équateur te po vie ezate na Équateur mais na poto ba lobi ke batu bazomona clair leke na soke ye leka mobile na soka ye wana pe bakopemisa nga pe ndeko nanga mususu azote oleke nga na sunga kaka to komi bale ndeko mususu pe akosunga oleke famille batungisa kaka yo polo tinda me polo aye Emmanuel pe aye e komi siko polo na Emmanuel bakomi kopesa 1 plus e komi 2 mais polo bakolanda yo na Équateur te po Équateur kuna vie exacte donc acte des apôtres chapitre 11 29 ezoloba nini crise mondiale betaki ba diaspora ni so zagina bamboka mususu wana ba tindela ki bande ko na bango wese ni no sala ki ba ko tina bambongo na bande ko na bango selo ba poshi na bango ezala ba sai komonela donc kilti na biso ya batuko eza esclavagisme mbute ko tina kati ya na femme na bi ba femme ba komi lokola ba muumbu pona ni ba dictature papa ezi place wana eza makamba kala wana o eza to komi na ba l'an 2011 tout ça c'est na tamba wondo tu donc makambo na biso faut changer donc dictature na bino botika na Afrique na poto te ko za sous place na poto yango bosuki ba mama basuki sibino donc mama 99% ko baza na toro te ki dictature na bino muteso ko lemsa ba mama yango de bosuki bino nyo so bozangi malobe sa zangi bino siko bozoko ka soko lobate ko ba ko pesa mantene okay na saka ya mkena ko ba liboso ba ko piolo la siko bozo piolo la suste c'est que bosuki na ibisa bino bien to ko kanga bino bien bosuki na to suki si bino mama igeti na zongi se malo eboto mama na biso ani oniati o pasoli poke kitoko talisi ba papa lulengo to ko vanda papa za na compréhension sunga famille ya mama kasi ko sunga kaka ya yo moko mama ani alobi ekozala te ekoleka pe te fema bande ko balandi bolanda ki biso to bosani te papa na biso puis de vite tambwe ba pesi ba bizu ebele esika papa puis de vite azali akolala pongi ko mama ni habito kota ye na kati na chambre pe to lakisa mo sala kitoko mama na biso egets na banzi bo pesinga pe liloba ya suka te papa na biso DSV abiso ba pesi papa na biso puis David na banzi mama na biso ngai bo pesi bato nyonso liloba ngai bo kopesa te injustice ya solo papa na vous la bisou ebele papa merci mama na biso igetse na maloba oyo bo pesi ngai vraiment ata boza kokima mama biso igetse bapolanga bo bale biso 3 points olingo yo loba susu ni mama na biso bopesa nga maloba merci mama na biso igeti na loba maloba pa to pesa na ba bisu na papa tambo I love you papa merci kata batata mama please merci mama na biso igeti merci mama na biso igeti na makambo pesi ngai balobi ke tambola na mokili omona makambo mais papa na biso tambo toyebi te balobaka ke poche nkutu azoa batiaka loboko mbala moko soki ekomi mbala mibale na banzo zaka soki batie mbala mibale nayebi te kombo nini bakopesa yo to mbala misato basi oyo mibale ozali komona bango nayebisi yo baza na molimo ya pandemonium baza na yango oyo bapaster balobaka kabbalistique to ya Bezebul ekoko zanga te papa tambo ebela bandeko oyo balobi awawa yo mutu moko ye toyebi te mission na yo ezali kati nini na bamama oyo pamba te yo ya kokotela bango na makambo bamama bazali na mabunga pe matiti ebele na mutu mais papa yo zu vraiment que lobi ke non na koteli bamama lelo mama igeta pesa yo bisou pe mama na biso ani a pesa yo bisou papa lobi malamu mais na yebite bisou oyo ezali ya satana bisou oyo ezali oyo ya Yuda oyo ya pesaki Jésus
ou bien bazali kopesa yo bizu ya solo po na landi intervention ya mama na biso ya ni na yebite chapitre oyo atangi abandela lisusu bato bayoka ye aloba chapitre oyo bakomi verset Timothée to Deutéronome balobi 50-50 ezali droit ya basi lokola ya bandi verset wana ameka kotanga na verset wana lokola yebi Bible bien mama na biso ani pesa biso verset po me tant na biso esila pesa biso verset babi ke 50-50 mobile otindi mwasi po otindi 50-50 soko pesi biso verset wana nde tokoyoka yo malamu mais soki verset ezali te mama na biso ani makambo obolobi na mama igeti tozo mona lokola abomination o ezali ki satana o bolingi okotisa na milimo ya basi na banzi papa odon apesaki mwa maloba moko soki ya ye ekomi 50-50 mama oya ye akufi oya yo azali alors yo sikoyo tindaka ba dessin epai na bino sikoyo oyo ya ye sikoyo akufa ya 200 oyo ya ye kokende wapi donc bo banda kopesa ye 200 oyo ya ye arekiperaka est-ce que yo kolinga soka pesi oyo ya yo 500 ye lokola mama azali te yo po pesa ye 500 na ye mama kolinga po bolobi 50-50 yango totalisi bino bozali tellement ya kobunga 50-50 ezalaka te na bolingo ezali dialogue na tango dialogue ezali bozali na compréhension bino mibale bokomema foyer na bino na kimia mais na tango dialogue ezali te yango moni na mabalo batie 50-50 na ndimi te baza na dialogue malamu mpamba te bato baza na dialogue malamu ezali te soko pesi koto po pesa mais boza na boyokani mama na yo azali mama ya mwasi azali ya mobali mais soki komi boye ezali libungi mama na biso egeti émission oye esokoli bino ba misu mpe elave bino ba cerveau mais papa na biso tambo nkuto azoa batiaka loboko mbala moko pesa ba mama raison mais mukolo oyo yo kolela okoya koloba ke papa don to papa DSV bozalaki na raison mwasi azali te bayemba koliana mwasi koliana ndoke ya solo bato wana bayemba banzembo ezali biso ba jeune te hein? Alors mikolo bayemba banzembo wana botuna ba pourquoi bayemba yango eboto mama na biso igete na émission oyo bo poli 87 bis à 0 papa tambo échec ya sa papa na biso DSV diana sulufutu de vous pertale toleki kopesa chéri ya bamama ebele papa tambo loba moi 2 minutes bayoka yo pamba te eboto babiso epai na papa vous la parole. Merci maman Iget, merci maman Annie pour na babizou. Na sepeli mingi pour moni eloko esali biso boye parce que il faut totalande ba passion biso totiki na Afrique yango nde ezo rendre biso na ba difficulté na mabala na biso. Alors ceux qui montazo ya na bit que na kei parce que famille nangeza na passe na kende ko luka to condamné en côté parce que maman Annie a witi koloba acte chapitre 11 verset 29 à 30 ezali kolobela bato ba soufraki ti kino bande kona bango baye komona ke pasi bazomona batika bango ndenge wana te bazwaki ba moyen bazaki nango ya ata ya mike bakwai kotinda po bande kona bango babika alors biso pe na Afrique tant que ba mindele bakotika biso te pasi e kobanda kuumela bongo ba auto tiki kuna ba famille riche te to kotika bango na pasi il faut solidarité zala voilà pas ingana zali en tout cas na pesi bino merci mingi eboto papa na biso tambwe to pesi papa na biso odon pambu les grands dépositaires célèbres et à continuer à pesa moi le bané pamba te to komi pena na suka me kena moi moto zali ko luka nani ako pesa moi mingete est-ce que na ngambo ya papa to ya ba mama papa odon à vous la parole ya solo. Merci mama Iget na lobi papa tambo mama sebi na ba bizu bo pesi parce que ba bizu sous sebel sa sanga aozo bizu bo azu sanga. Mais non, le verset au maman Ania Pessi, il a dit verset au il obéit balade. Tout se comprend très bien. Vous comprenez? Souffrance, c'est que vous allez peuple. Mais quand on parle, dans le mariage, budget à mariage, il faut qu'on puisse s'habiller au verset clé. Tala, recommandation, moke salama, recommandement au nzamba salana bato. Alors, femme, soyez soumise à ton mari et mari aime ta femme.
quand l'amour est là, mobala ko moi c'est esclaveté. Quand la femme a dit soumise na mobali na ye, mobala ko pesa ye tout. So to zongi na genèse ne bandeli. Alobi na mwasi tes désirs et kozala toujours tourner vers ton mari. Vous comprenez Bible ne lobby? Donc il te kozoba vexer ba acte des apôtres te ko kota on a kata mariage. Non, ba vexer le mariage ezali. Alors pour terminer, femme soyez soumise. Les gens va recommander biso et mari aime ta femme. Quand l'amour est là, tout ça la budget bien, mais c'est pas à la femme. Il y a qu'obligé mobali bakabula mbongo 50-50. Donc il a répété pour na osuki ça verset wana ezali libanda ya masolo to kombia na suka papa tambo zongisela ba mama na ba bizu na bango sinote masebe na soki nini babengaka ekoya kozwa yo pamba okokota soki wapi to koya kotala eboto bandeko balandi to komi vraiment na suka ya émission na biso ya pokwa mwalelo na pesi mama na biso ani maloba na ya suka kote mama igete aklutere biso eboto mama ni avu la parole. Merci mingi mama mokonza mama igete vraiment yo penda ozali suka. Merci pona kopesa ngasu maloba na lobi boy pona conclusion na nga ya suka en tout cas na lobi kaka pona répondre papa donc que l'homme quittera son père et sa mère ezali 50 et puis moi si sous akotika ba boti na 50 ningo pesa 1 ba ngoni bale 1 donc eloko bakse ça te conclusion na nga ezaka bongo po 50-50 wana ya onka katolante kola biso makamana binote boyo ki biso bien ndenge toniati boyo botika na soni na papa ntamba zui ba bizu na bino bozuite bokomi na jalousie na ye o eza makamba soni bokolala na salon bolinga te bokolala bino no sur la salon à part papa tambo kuna zo benga mama madame na ye yeka bokolala na salon bino nyonso leloko bokolala na salon for 6 months donc 6 mois nyonso bokolala na salon bokolala sur na chambre te po mituna bino zo sala bien te. Papa Tambo, oye, oniati penda, you are the best. You penda ozali fin. Merci. Merci. Ya solo you are the best, Papa Tambwe. Ba pesi itimato mais 6 mois. Ba papa na suna salon. Papa te basali libanda. Ya makambo tolobi na poko mwalelo. Papa na biso Tambwe, chérie ba mama bele. Yo ki ba félicitations. Ata mwambe. Olobi ni pona ba biso yambi yango afu la parole. Na yambi mama po moni selon opinion na ngai merci mingi na yambi yango. Ya solo papa na biso Tambwa yambi ba biso na biso to komi na suka mama na biso mise une minute de parole pour te maman iketa clôturer et bon ta vous la parole maman. Oui mama na ngai tozwi mingi mais nazolela po pasi na biso na Afrique eza ko boma biso na kati ya poto bato mosusu akomi ba malade ya ba paralysie likolo kaka ya ba crise ba pika po Afrique tango ko benga kuna azo ménager bino te. Bozongela ba conscience ba papa na ngai bozongela bolingo na ba mama ba dialogue ndeleka bozala bomoko na kati na bino na zongisi maloba boto mama na biso mise to komi vraiment na suka bandeko balandi bolanda ki teme na biso likambo ya kotinda bambongo na Afrique bolandi ba développement kitoko to développer na OSIK soki bo sepeli to bandela yango bokomela biso na www.radiolisolo.com ba lettre na bino pe ba demande na bino to ko respecter yango to pesi merci na ba auditeur ba auditrice nyonso bozala ki brancher na Radio Lisolo pona kolanda émission libala bosembo ba remerciement na bandeko na biso ba kotela ki biso na nzela ya singa mama na biso Ani motema ya papa Joachim Sambwana mama Misela servante de Dieu DSV motema ya mama Solange Odon Pambo motema mère Nicole en direct de London Mosali na Nzambe papa na biso Diedose Manda Mawa papa Isaac Mbele na définition ya moi bolanda ki yango toleki na Benesha Katovique ba remerciement ebele papa Mawati kuluta baleki bambote ebele to bosali te mama Clarisse à quoi la vibration toleki na kopesa Jean Bilolo bambote ebele papa na biso Diakanwa ye miko ezalaki na moi kokoso metolikeke dimanche prochain papa na biso Diakanwa kozanga te côté la biso to pesi bambote ebele pe ba bisou na chérie ya ba mama ebele prix de vite tambo ba bisou ebele to bosali te papa Franck Espoir to komi na suka ya émission obosobwa elobeli ezalaki bongo mama na biso HM au carré igete mokonza ba mama TGV Thalys double vitesse taille acoustique général la reine nanzela ya masine kamama ki pe simama ki na yeme ikolo bampema Diana Sulufutu de vous pertale tokutani dimanche na ngonga ya 20h bozanga te ciao merci beaucoup.
Jesus é por mim, ninguém será contra mim. Se Jesus é por mim, tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Por isso não temerei, nada temerei. 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 Neste mundo perigoso é difícil viver. Neste mundo perigoso é difícil viver.